Mbote papa journaliste. Sango nazanango na moma o tozali biso bankumu tozolanda bashini de temps. Na banza bolanda ki na 2018 le 13 décembre na 0h likambo salemaki na kacha mbanza Kongo eshika yalanku ekwesaki ba etape mibale. Mena bukoko na biso na kacha mbanza Kongo nzete wane salima kambo mingi epesa kabiso bashinale na mokili. Soki ba evenema bie likambo kosale matona mokili o bien na 3 Congo. Soki changement de fréquence koti to maladi kokufa batu bie ya kobika batu. Toki mukonje komata, toki mukonje kokweya. Ndenze tewa na ekwesa kamakasa o ekwesa kaba etape. Mais depuis to zana ajo to zanango toute première fois ekwesa lisusu ba etape mibale ya munene. Na bukoko na biso elobike likambo munene kosalema na mokili. Makasa nyonso ezana konti wana. Donc chaque likasa ezana konti ya batoyo lifo bakufa. Nde tozolanda pe na evolution na kacha lingomba tata Nzambe mwana molimo mosantu ba message pe papa Shimoki Mbangu apesi ke likambo ekosalema na mokili depuis mokili salema nano salema te. Nde tangu penzete kweyaka biso bankumu o bakutamaki na kacha mbanza Kongo nde bakendaki kuna ceremonie salemaki oyo bobengi virus o bozo benga maladi ezali maladi ya bunzoto te ezali maladi ya molimo paske ngana zalaki na mbanza Kongo tozalaki na segundo edificio ndako ya mibale ya gouverne provincial na mikonja leta na senga kina ba mikonji lokola bozo reconnaître que mbanza Kongo patrimoine de humanidade donc eshika biso nyonso to uta o babengi Tour de Babel UNESCO na France bayebi yango bien yango ngayo yo bozo mona ndena lobaki yango na misu ya ambassadeur na ba ministre que lokola bo reconnaître que biso batu mwindu koko Adana Eve bazala ko fanda na mbanza Kongo ba utankamba ndeba yeko bota to panzani na mbanza Kongo shiko biloko bomema ndenge bokabola biloko bozongisa biloko wana ezali ba milimo ya bakoko na biso na Nzambe oyo azosala ke mutu mwindu azwa buzomi ya nzoto pe ya molimo paske Afrique eshika ndebo uta bino nyonso mutu mwindu to ba mindele ndundu to meti donc bouta awa biso tozoloba ngai mwana nanga ne Kongo wasenga mvemba ne longo mponda nene ntekulwa njinga wajinga mponda Kongo yovuji dyanku ndena sengi nazoloba boye tozala makashi na kobondela oto kobondela oye tumbu ya tata Nzambe chika Nzambe asala musala na ye muto senga teke sila meto senga volonté ya tata Nzambe Nzamba bakoko na biso esalema asala operation na ye biso to sengi boye na mabondeli ya mutu nyonso abate la mutu nyonso ya zana elembo yo moko pyo bate la elembo na yo kobondela na mukombo mususu te bondela na kombo ya Nzambe mpungu tulendo papa Shimoki Mbangu Kyangani ye azali viva na nzoto teo na molimo banda 1921 kimbangist na biso bankumu toza shima ya papa Shimoki Mbangu Kyangani tolobi boye maladi wana o bazo benga maladi etumbu wana ezwa oyo nyonso akobundisa peuple congolais nani mutu mwindu ezala ya Angola ezala ya RDC ezala ya Brazzaville biso nyonso tozaba Congo likambo ekobandawa na nkamba limiere kokende mokili mobimba paske Afrique shika Nzambe afandi Nzambe azali mutu mwindu sepela likambo yo
ezali na bamindele biso batu muindupe oyo aza na eloko mabe aya kotika na nkamba abomba te babagi ya masi ba lineti bashinga loketo oza na nguma mbongo kobomba te soki ekutami na nzoto na yo makambo oyo ezali ebandeli maloba na ye na musala na ye ke mutu mwindu akokoma mundele vouloir pa balinga te soki likambo ezali eglize bakokanga te paske likambo nyonso eshilaka na bukoko na biso kosenge pa ya bakoko na nzambe ya bakoko na biso papa Shimo Kimbangu Kiangani oyo azala kobenga manzambe ya mpungu tulendo soki likambo tokokoka ngote banganga o bazala kobenga manganga za mauku o bazala kosalisa na bukoko na banganga nzambe na babiso bankumu ba chef coutumier lifoto sangana ndeto sengi likambo nyonso tozanango okomona mipepe nyonso ekalme tina kozwa ba vaccination wana ezalaki te na bukoko pe tozalaki na ngindwa ngonde o babengi na RDC Bodisa soki oliango bie oktiango na posho zotambola nango ekozwa yote na moma o tozali tozana papa Shimo Kimbangu mutu nyonso atambola na maya nkamba atambola na mabele soki ozwami maladi wana marge ke maladi wana eza maladi te eza etumbu zala makashi na mabonde lipoke etumbu wana ezwa yote totika mabe tolingana tofongola misu kitendi o batia biso tolingi lisusu te batu bateka mboka ndenge bakoko na biso batekaka mboka pa bamindele tozonga na bukoko tozongela nzambe na biso leta pe azonga na bukoko azongisa pouvoir ya bakoko ya biso ba chef coutumier enseignement pe ya église échanger parce que babungisi biso na histoire nzambe o tokosambela ezali papa Shimo Kimbangu Kiangani